na sepeli mingi ya ko partager na bino likambo oyo e bloka kamboka na biso. Pour la batogile de réveil, tout est en désordre. Pour mitaka la nyonso ezobimana na ba réseaux sociaux, plupart et ça va passer l'église de réveil. Congolais a dominé na l'esprit moko boye. Depuis ton moment respect, il y a spiritualité na biso, l'esprit étranger et comment dominer biso. Kolo yesu na papa Simo Kimbangu bakabwani te baza mutu moko bato bakabola bango alaksenga bilungi na bango et puis alaksingai na musala bazo sala. Donc deux esprits oyo eza esprit de trahison, eza esprit oyo ya ko konza mboka nete solo bango na ngala malamu oui ezolo ba malamu et trahison eza ko teka mboka et puis ya ko konza mboka. Abiango moni toutes les sociétés na bino eza faillite. Yo kana si mangomba nyonso efungama na mboko yo papa Jansi eza mangomba nzambe te beri. Siko idéologie na bolanda nani e uta wapi et puis ezo salima mingi na mangomba ya réveil toloba. Parce que lingomba réveil premièrement lingomba o eza na désordre les églises de réveil. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese-moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert. Ngeko landaka yango Ngeko tamaka yango Oh na Vincent Makeba esengo mingi na bandaku na bino esengo mingi na mitema na bino pamba te bino bosepela na bino koyoka masolo mosusu te mekasi ya tata nzambe oyo biso na bino tomesana kolinga ye wana aya po na biso ye wana ayebisa na biso ete tolingana po tozala bana na ye. Alors yo koyo lingi na yo ndeko na yo te eske yo zali mwana na nzambe biso yo Kongo Kimbangu tolingi bino ya mingi bino bozali na Congo Central na Bandundu bozali na Kikwiti bozali awa na Kinshasa bomesana kolanda biso na ba telefone na bino na ba television pe na ba ordinateur ba mboti na bino ya mingi ba oya ba ya okatanga bandeko bazana Ituri kuna bandeko ya Loa na Kisangani kuna ba mboti na bino ya mingi ba autorité ebele ya mboka na biso ba o bazali pe ba politique baza kolanda biso na minute o ba mapinga ya solo ya mboka na biso ba colonel na ba généraux côté Katanga kuna baza kolanda biso. Alors nga ya bino ndeko Jansi Makesa oyo azali na émission ya mokolo malelo na sepeli mingi ya ko partager na bino likambo oyo e bloka kamboka na biso. Biso na bino toyebi yango te mais kasi ezali be na moto moko oyo a révélé likambo oyo esengi ete tokoka kotatola yango toyebaka nani azali monguna ya mboka oyo Kongo mboka kitoko etondi na kite ya lolenge na lolenge mais kasi eza na batu moko boye mutu moko boye azwa na ye aloka kaka mboka atia na ba désordre na ba jeune oyo lelo mais kasi nzamba alobi mai nyonso tu boza kosala na se ya mai ngai na kobimisa yango a révélé yango na nzela ya mosali ya nzambe oyo na yambi mokolo malelo le révérend pasteur Vincent Makela mbote na yo révérend mbote papa Jansi mais ngana pesa kombo ya papa Mfumalongo de la presse olinga ba benga ngoto makambo elisusu oui oza papa Mfumalongo mais ya presse na bite koza papa Mfumalongo église simbangiste oza ya presse ozomona faut ba benga ngona kombo ne kusala bien nzamba pambola yo azamle longo. Très bien. Peut-être papa Mfumalongo ya presse eluni yango ezo ko caractériser ye na kombo wana parce que ya kombo ya kilo ngai na koki na nga vraiment kozwa yango te za ba charge te za charge te eza charge soki peut-être
oza kamba lokola communauté kimbangiste par exemple parce que biso moto yebi ke ba papa Mfuma Longo baza ba chef spirituel ya église kimbangiste mais yo oza ko kamba batu na presse ozomona ozomema batu na presse ba vérité ba vérité parce que qui koyeba na côté mususu te bobese na chaîne oyo ya biso ya chaîne ya chaîne na biso Congo Kimbangu alors ozali papa Mfuma Longo de la presse nazo précision yo préciser oza papa Mfuma Longo ya église kimbangiste te mais ya après ya presse parce que ozota ça ba vérité ozobikisa ba tranzela ya bémission toujours ça là donc ba benga papa Mfuma Longo de la presse candidat Zouate ozo mériter. Très bien. Merci beaucoup, révérend pasteur. Vraiment, tu sais pas la mingi, so to kutena yo. Et ce que bengi tata Mfuma Longo, malgré tout ba charge wana, mais ton di marango. Biso toza osa musala ne vérité na Congo Kimbangu. Et lo comment te go le biso yo oyena lokuta na awa ogotandama. Yo yena vérité na yo et kobima pe na ndenge ya bosolo, ndenge moko le révélateur des choses cachées. Papa, merveille na yo. Merveille nzamba pambola yo pe lisusu merveille pe na yo moko mbule sili mais mbule sili biso na ba stress ebele parce que na bungisa ki bato bi balé mutuya nete soki papa Mfuma Longo yebi yango na bungisa ki ma master na kaso oyebaki akufaki après ma master na ko bungisa ya Henriette grand tech na nga propre tata moko mama moko toujours na mois de décembre wana donc en tout cas tout ça qui ba moment très très difficile mais par la grâce de Dieu nous sommes là tous en forme et biso bato tikali to tika ça la nzambe ko banga nzambe pe ko tambola pe la moko na ba principe ya nzambe alingi papa Jansi. Très bien, mes condoléances bandeko pe ba souhaiter mes condoléances. Merci beaucoup. Très bien. Alors papa mboka na yo olingango mingi Kongo mboka moko kitoko mais kasi nini za kosala eteke mboka oyo etambola malamu te bamangomba ezali ebele awa ba uti soki wapi bamisu ba uti bipai na Nigeria na wapi ba ye kotonga mangomba awa pona kosala une part des choses ya likabo ya nzambe na mboka oyo mais kasi eloko mote za ko marcher nini o vraiment eza ko bloquer mboka oyo. Papa Mfuma Longo de la presse et là qu'on se bloqué mboka oyo zali en français désordre spirituel. Tout ça na kata désordre spirituel. Yo kana si mangomba nyonso efungama na mboka oyo papa Jansi eza mangomba nzambe te. Misusu eza ba ligablo, misusu eza ba bora batu ba mususu ezali asala ngona idéologie na ye yango somo na désordre wana ezo sala blocage ya mboka tala mboka lokola Rwanda oyo lelo oyo to kondana bango mingi mais Rwanda bazaki baza organiser Libosono nous pona Rwanda comme organisation comme organisé pardon nenge comme lelo oyo tango Kagame azwaki pouvoir et là parce que kangaki ezeki ba mangomba soko ba ngote a bloqué toutes les églises c'est maintenant bati ordre na nzela ya l'état pour lingo mangomba ya solo oyebana na ya mabe eyebana mais lelo oyo ordre wana ezate totamsama na désordre. Oya lali ala muki akomi révérend. Oya lali ala muki akomi papa Mfuma Longo. Oya lali ala muki akomi archbishop. Oya lali ala muki akomi prophète. Surtout ba prophète na mboka oyo batondi bebo même ça bango koza pasteur to docteur mais prophète kaka. Même ça ba salaka. Musa ko to basalaka pe eyeba kate. Comme ça ba mega na ba pareya batu to beza muyibi. Ouais, parce que pour nous méga faut son bango na réseau na réseau cellulaire ouais faut son yo prophète mani ko bonde là ba méga bandi ko na ba mo sa téléphone o sa muyibi non on a téléphone au bengi on a za place tel on se retrouver dans tel et tout non ouais déjà prophétie mais ça d'une manière que il y a ça visionnaire c'est miso ya komona moto à distance papa Mfuma Longo de la presse oyebi nzambe tanga pesa ka bato ba vision pesa ka provision na prévision et le ngolo ba nzambe pesi yo likabo ma pesi na maturité comment oyiko sala
kosala likabo wana mutu alekaki kolo Yesu Masiya na komonda ba makambo na Bible azati mais Yesu a que hotel moko za boye na moni ndeko moko boye azana mwasi kunde bazawana bazabu atiko salam papa na biso ya molimo papa kimbangu oyo molimo kitelaka ye mutali boso na mboko oyo po bana ko sakola azako sakola makonze ezaki nécessaire parce que azalaki un prophète de la nation yebena bundeki po na biso to za libérer to ko basomi est-ce que azo sakola makambo hotel azo sakola makambo ya bambongo na baposha bato to azako makambo zaki important po na mbongo na biso ezala libérer siko idéologie na bolanda nani euta wapi et puis ezosalema mingi na mangomba ya réveil toloba parce que lingomba réveil premièrement lingomba o eza na désordre les églises de réveil désordre total o église de réveil comment combien l'église de réveil soko ke na balabala bongo mona 60 églises 70 églises awa bafle awa or que molimo na nzambe ekoki ko bunda na kate très bien molimo na nzambe ko bunda na te na mona na no te église catholique bazana paroisse moko awa ale sango msa tombo kia kufunga paroisse msu awa et ça la kate na mona jamais l'église de kimbangiste que papa Fumalongo de la presse au salle l'église kimbangiste awa ale ndeko mo pa tombo kuna ayi ko sala awa et ça la kate mettez l'église de réveil pour moi que ça molimo nzambe te et ça est un désordre autour de molimo e uti wapi na raison que noir sur blanc et uti pas Satan oui oh ba pasteur motona nzambe oui waza ko invoquer nzambe pasteur yo za na tango invoka kapenda molimo na nzambe pende za la kati na yo se transforma ba jar wana sikonde nini okende côté ya Satana ba peve mabe pesa kwa molimo nzambe mpeve mabe mais ça s'appelle quoi molimo nzambe na ko swelo ko moko papa Mfumalongo de la presse botu na bana na ngai ngati le na papa na nga molimo moto encadranga tout ça en bon terme et puis si on a eu problème il y a yaka aiko pinir nga na section muke oui seremo boy na sona kana mwasi na ngai na ndako nete soka yebaka ngo ndenge nini nga na matine église po na teya na matine tumbele po na teya na monika père na nga koti abi na ngai yaka na respect na kiti abi na nga lungo teya hotel batuni côté yake Abena il faut na sala bongo la bote mais asanga il faut bongwana lisusu ngana yebi ke yo otu ko so ana mwasi na yo siko yo o matine na tumule ko kote we te lo koni akiti sanga na to sai acha passer wanga tateya est-ce que bana le ba ko ndimango borna nga moko ko kitanga encore bino pe ofungola ra mangomba na mangomba na bino moko borna ngai plan na ngai yo o kitanga na olinga ngote mais na kitana te ya te na senga pardon atanga loboko abondela po na ngai nde après metanga bizongela misana yo mais ko sala ngo sute pe na sala ngo sute osomona donc ko ka satenge soko mun mutu aleki hobra kabrasha pribru bana ne boli mwanzambe non Satan a pe asala kababi kamwa Satan a pas monaka papa Fumalongo de la presse yo no monteke nganga asala bakisi mazo sakola makama solo oui et ça le maka et ça la maga azo so makambo ya vrai mazanga ngati za busala Satan donc ka moite soko moni bato bazako sakola makambo so ke ne pe juste nyoso zaka kanzambe te nzambe atasa bato ba fidelité te nzambe atasa bato ba makambo zali important pona ko édifier bato ba bongo la mitema bato ba za la fermi soko le longa na sakole ke papa Mfumalongo nzambe alasika moni yo oza no to za mutakala na mona mosi moko bato bali songa pona terme e ko édifier bato nani très bien e ko me bato na bunzambe ne za na kati est-ce que nzambe na posa ya bolumwa bato to nzambe na posa mitema bato non est-ce que ya monde muto koti si bana na nzambe na distraction ba se concentrer le sous-souté na bonzambe si yo so moteke obenga ma pasteur commission e commission donc so babengi le pasteur papa Mfumalongo de la presse donc baso nous aventurier aux attentés donc basangisi aventurier basangisi tenté na coup escroqué donc tenté basangisiona capitaine na doc nani obimi lik résultat lik oui donc
tout ça sont la valeur quand les actions babengi musali nzambe osomona tout le monde va respecter you mais les lots sont babengi musali nzambe surtout pasteur top prophète mais on s'est déconsidéré et ça pour nini parce qu'il y a beaucoup des infiltrés bato babenga mité bai na musala nzambe po ba sambwisa bunzambe po ba sambwisa limbangomba ya nkolo mais nzamba sambwa kate biso bonde toujours sambwa bon fumalo. Très bien. Papa tonito e ba oyo bokenda koluka ba père spirituel ailleurs au mona pasteur aza awa alors akoluka père spirituel ailleurs ezalaka pona avantage nini ya kobongisa mboka na ye to ezali pona destruction ya mboka alors na mboka oya ye ndenge lobi awa molimo santu akitelaki tata Kimbangu alors place wana ezali pona une négligence ya reconnaissance et pas ya base ya fondation ya spiritualité ya mboka na ye. Oui. Donc mon erreur ça m'a pas sur tout le monde surtout biso ba congolais. Congolais ça a complexé na makamno sur Talibanda. Donc congolais ça la ce qui olobi que papa nanga za nigérien na monio danger. Papa nanga Osborne na monio danger. Mukoni Osborne ko ba que papa nanga Kimba. En tout cas le bon mukoloni. Osomona. Donc congolais azalaka kaka na complexe na makambu ya libanda pona ye makambu oyo zaka na libanda yango nde zaka danger. Très bien. Or maybe take tout ça na baba danger awa koleka libanda na biso ke exemple moko oyebi ke na monde entier mboka eleki Congo ezate eleki Congo na nini na propriété na ki koloba na spiritualité na richesse ezate so na mina beteli solo ba congolais papa fumalongo kokamwa oyebi ke ba congolais bato tomboli même ata phénomène sap bandaka na ba congolais après sa vie mais ça qui n'est pas quitté mais tant ba nyarkos bazwango ba papa be bazwango bato tomboli ba vrai tchatche ba nani ba griffe so tomona kawo et ça ba congolais de tout ça danger parce que notre père spirituel o bato ba raté notre père spirituel mtabanda makama molimo bisako lipe ya solo pe salama et ça c'est moi qui bam. Bino moko ba sale nzambe boza ko reconnaître ete lelo oyo discours ya inspecteur national ya likitana bino ya réveil alobi yango ete boza ko reconnaître te koko to père spirituel ya mboka na bino yango nde ba désordre oyo ezali kokota azana pleinement raison ngana lobaka yango nga même l'église na lobaka yango ngai moko oyo naza professeur Simon Kimbangu nga okina lobango nete sosi na lobang nano lobango te ngai moko naza professeur Simon Kimbangu ngai mama nanga zaki mwana muke bazaki na mama na ye na mboka bazaki loto bagino bote kotoka mai baza kozonga bamoni kaka tata moko mubange parce que depuis qu'on a Simon Kimbangu azako se déguiser Simon Kimbangu azako se déguiser très bien naka to obi histoire ngo bien kutu ko lekanga ayemba la moko abengi koko nanga na mama abengi mwana nanga ndumba yakana aye azoba na Kikongo mama nanga aina koko atuni bango ponga nanga na koba na mboka te ne ba kombo ba mboka na te wose li solo ya mama botinga na koko nanga va kufa atuli banga lobi nazoke na mboka moko songolo noti na mboka moko pakala noke na mboka moko songolo bokola sanga injela babi mutamuntu mboka yo zo kende wana na mboka yo uteza musika na ndeko zo tambulo zako ko titibe okoma kuna mbula nini yabi bila zo mona musika nga zo mona za pembeni bola sanga kanzela baba bino soko kebo yemeza musika mboko zo kende na banyama mabena nzela boye alobinga na kokoma sima na ngwa sengi bango mai papa Jansi, on a solo ça vrai. Ngana ko sakati. Asengi bango mai mama koko mama ya mama koko na biso. Comme zaki malungu. Abi na mama bi pesa ye mai. Mama zui kopa kitoko o azaki na ngwana o azoko tela mai na ba bidon. Oui. A servir ye. Tanga melia
abi pesa ka somo susu mama apesi amelia bi mwana ngai na tamboli mingi na ndenge na za boye to mona nga na za salite na ko bange boye bazo pimela nga mai bamsu bapesi nga mai même na manzanza bamsu na kopa salite me yo pesi ngai mai na kopo ya kitoko boye atali koko na ngai abi mwano oyo soka akoli na libumuna kobota mosakoli moko za na nguya makasi papa j'en sais papa mfumalo yebi quand même ngama momke malam donc alobi na libumuna ye akobota mosakoli moko ya nguya donc ngana za professeur Simon Kimbangu ngana bota mana mama na sala 15 mois oh papa mfumalo ngana sala 15 mois pour mama botanga et puis na bota mana 1 kg 500 grammes Doli Chombe, mais na sala 15 mois. Et puis, moi, na moko vilain. Yako sakanate. Soko bota kate ba pesi yongo kozwate. Ya nzambe e atirakate. Voilà. Ya nzambe, soko moni muto alingi apparaître. Bona. Aza so nzambe te. Oh nyoso tengenga keza ngolote. Eza wolote papa mfumalongo. Eza wolote mutako sayote. Donc, tout ça ignorance à connaître notre père. Muto ya banda makambo ya ba prophétie makambo bisakoli boy na boye même ata makambo puissance très bien ya miracle ya nguya omi ko susu mama na ngazo betela ngai lisolo a papa Simon Kimbangu ngana sambla na église Kimbangu c'était mais les autres ba chef de poule lisolo a pamba zo beta na so bango na kombo ya kolo Yesu donc na zo ka ba chef de poule moko boy totiki ba papa na biso bato basali histoire mboka na biso to saka ndoko wela ba idaosa nazali mwana ya so mona kei na ende azima biloko ayena ngo awa batu bamoni danze ayende pona loka mboka mais c'est ignorance yango so mona mboka na biso ba rebelle spirituel basé belé oya bimi akesa l'église ya nayi oya bimi aketonga mwa ligablo nayi oya bimi akesa bani nayi mais na ba communauté msete ezate surtout l'église de réveil makambo yo eza na yebite soro ba ndengeni donc alors na masolo ya Matthieu 24 vanine mingi na Congo ba sakolela lokuta ba obima et tout donc base na onde Afrique professeur Pena là pena Afrique et là pena plus précisément Congo mais attends combien de prophètes tout ça a 10 milliards de prophètes mais basala kani mboka yango wana bazo mabatu na Ituri kuna bazo mabatu notre pays est occupé mais étranger ba komi ko dondo na mboka na biso kale zalaki soko tangi bato na mboka na biso mais étranger bazala kate okotanga ba Kasebu okotanga ba Lusakivana okotanga ba Kisombe lelo papa Fumalongo de la presse tangela ngata mutu moko mboko yebi na mboko e komi ba Bedashu banani mais nous les kamasolo ah oui kalezaki omona ba Makengo ba papa soki voilà papa sonani papa Luwawa lelo basate à partir ya spiritualité na biso et pola même atabo mengwa mboka to teki on est étranger parce que c'est le spirituel qui conduit le physique ouais ceux qui sont fort spirituellement physiquement et puis beaucoup ça la fort et puis financièrement mais ceux qui sont comme faibles bon ça faible partout yongo na mboka na biso même ata ba frontière na biso na ba keso ba kengela ka mboka ba soda molimo baza sute mboka lokola ba Rwanda ba Uganda ba Burundi ba mosaka na biso et ça lokola mpese tongungi azo tumisa nzoko ezala. Très bien, pasteur Vincent Makela, alors tu as évolué, tu moni eteke mboka na biso ezali vraiment na occupation ya makasi na côté spirituel, na côté politique, na côté nyon surtout. Alors, ni to ko limisanga votre question na yo. Oui. Obe comme ça nga papa Jansi. Soki OK ne l'église mingi zaka plein sur l'église de réveil. O mona kaka eza église ya ba Nigeria. Les églises à Ougandais. Mousso soit yaka awa bani ko escroquer batu. Soko ni okotanga mimi mata kombo. Soko lingi. Soko lingi natanga kombo natanga. Ngai na loba nga vérité yonde muto otanga mais bimi. Babenga ke pasteur Baraka. Baraka Bogisho. Un escroc. Un aventurier. Mais quelle église naïe? Quelle église naïe?
Moi, na soki nzambe inspiré yo. Jansi Makessa papa pour long de la presse. Ozaka na moi 20 personnes. Donc, ba Congolais tout ça complexé. Kene na ba nini, na ba limito mo na l'église ba Nigeria. Mais sous dominant, il y a spiritualité oyo ba okenda ko zwa kuna donc ils a ko dominer un peu peuple ba souster les comme ko benda bango. Moso lobi yango. Na ba chinois ba commencer à l'église ça. Oui que soko quel côté où les romains l'église ya chinois mo que ça wana. Bon ngene ko tande ndenge batu makena ko kanga ba place. Kene ko tala? Poisa chinois. Poisa chinois. Et puis là nga zo le papa yo zo kangote. Yo amen. Amen. Tant soit fait comme ba maman na bino ba zo ba kongolo yo ba bolole yo zo ni amen. Merci beaucoup pasteur Vincent Makela vraiment et ça la bien surtout côté no animation ça la toujours likolo et puis na ba inspiration hein. Alors awa ninto ça la pona kokota deuxième partie na biso open base ya likam open auto ovandela awa maintenant question kana tuna po bandeko bazo un peu éclaircissement nini oyo église ko sala po ezongela to ezwa pena vrai authenticité ya spiritualité na et là liboso to reconnaître ba père na biso ba papa na biso ya molimo bato nzamba lataki po toyeba kolo Yesu po toyeba bunzambe faut te reconnaître bango en commençant par Simon Kimbangu na sa Simon Kimbangu bana mususu pe oyo mpe veiller ki bango basali ba papa kelani ce sont déjà reconnaître très bien osomona ba so pe musala ya munana nzambe na mboka na biso en commençant na bi par notre père charismatique le père spirituel papa Simon Kimbangu to kiti pe na bato yo molimo nzambe pe lataki très bien osomona to reconnaître bango to tina ki rébellion ki danger oleki na YouTube lokola boye obani ko sakola ta na moni ser moko azana soutien ya vert caleçon ya rouge est-ce que manzambe pena ko sana na posa caleçon mu attends moko papa pour le de la presse te peut-être yango ne muto esala ke mboka e décoller non wana za babuzoba nzamba azana posa ba majabu te azana posa ba professeur papa manate azana posa talaka ka ndenge tuzo bamba na mabanga même na ba YouTube bemiso ba YouTube tande ba passer bazo fingana surtout YouTube penda censure penda makasi ezate c'est sinon ba homme de Dieu et bongete moi recadrage moko ezala sirbino vraiment ezama wa mingi yonga na tuna question est-ce que Yesu akobundisa Yesu est-ce que Kimbangu akobundisa Kimbangu est-ce que molimo soto comme ça molimo mosamba nzamba abundisa nzambe papa fuma longo de la presse ezalaka ngana to sa molimo moko toko wela nini de soki molimo soto kutani omona moi babenga oni moi connexion mo bezo salama tiens o bena zande ko na ngai o bena zanga mais ya mbalote ya mbalo yo sa l'église no awanga na epena ko lokona zana mbongo na kelo epena ba bafu epena mine na bambi yo po yo ko na kati mais toujours te kaka Yesu moko mais c'est escroquerie spirituelle donc to reconnaître ba père na biso spirituellement to reconnaître bango et le reste comment na bango ibano bonga yango moko. Alors, et puis to comme na ba discipline spirituelle. Très bien. Il faut discipline spirituelle en église. Alors c'est que bino va pasteur bon mais mapena ba ni mina enfer. Ebele. Surtout l'église de réveil. Ebele. Donc ganga zoe banate, pasteur zoe banate, ndoki zoe banate donc oui, ça a raison. Merci beaucoup pasteur Vincent Makela. Alors tokota na deuxième partie na biso ya masolo bande ko na ngai nzambe na bolingo na inde asala ki biso bato na bolingo na asali mokilini kitoko apesi na yo mutu o gérer yango metala yo mutu mitali bwe ndeko wana za na miso za nzolo ya to ya liboko mais uto otali ebwe obité aisunde ko na ngate siko yo aza ndeko anyama vraiment interpeller biso na bino tozali be batu moko tala kitala mimona tala ngai na mimona toto mitala na boye to mona ete ngana tozali eloko moko elelingi ya nzambe. Pasteur Vincent Makela to koti deuxième partie masona biso. Merci papa pour le long de la presse. Li kambu penda ya délivrance ya mboka na biso na question na tuna ki on bandeli nani angwa bloquer mboka na biso
révélation nini oyo ozwi oyo nzambe atalisi yo pona koloba ete mboka na biso ezali vraiment bloqué na moto moko boye to bisika moko boye bongi ete délivrance esalema. Papa Mfumalongo nazwaki vision moko nayebi te naza meme na somo na boma mpona koloba yango. Nazwaki vision moko nazomata na ngomba. Babi na nga na mata na ngomba. Mais ngomba na mpona komata ngo ezalaki très difficile. Trop même difficile. Nazaka même courageux puis na mwa mutu amisu makasi. Oui. Mais na ngomba na kokaki te. Ezalaki pena ngomba ya songe to. Ya songe. Donc ce que sont matango donc il faut vraiment na ebito okokoka pete. Et là au père aussi mbezate po. Et là aussi meloni. Pour ça ngombe c'est lokola moi désert moko boy. Aussi meloni. Mais babi na ngai matato l'action ba makambo. Papa Mfumalongo de la presse na bani ko mata na bani na kome to ta musika te na katani. Na kuti batu musu ba kufa kala de bandelo na ba kufa ba musu ba lemi na mbo alenda bango ba musu pe asa lokola pa mata soko kate menga babi na ngai mata. Na meki ko mata boye pamba. Na bisi ba force na ngai boye pamba. Ah, mais pas ko mata te nga zaka courager. Na ki mutabe ngai. Abi na ngai mata. Makambo na zo on zo témoigner ngo awa na lobby ngo lobby l'église. Na témoigner ngo lobby l'église. Babi na nga mata. Na meki ko mata bona zo ko kate. Siko mutu ngo zo balanga na mata. Azo dégager ba force mo spirituelle et zo dominer nga. Malgré tout nga zaka pe moi charismatique. Mais na zo ko kate. Asibinga na loboko abanu matangai. Mais azo matango facilement. Menga na zo ko kate. Oui. Asimiga matinga tokomi tina sommet tokuti ba bibembe bato ba meke ko matana ndenge na bango ba kufi ba msusu ba lembi ba msusu mais kipe bango tamatika ngai tango siko tokomi likolo abinanga tala nga bien na bali ko tala ye boiti nota ega bona makolo azo briller ko sakana te azo dégager ba force moko spirituelle on ko supporter ngote non qui voit tango siko na matana comme koto yo aseki abina ngai ho tala ngate ngai Simon Kimbangu. Ce que je dis est vrai. Nga namona Simon Kimbangu depuis la bandi ko sala ministère na ngai après 3-4 fois. A partir de busuna nga boyi. Bana nga molu bazali awa ba frère fils bazali abanani ba yiki na lobango l'église. Très bien. Dans lobango l'église. Donc abina nga zana laksayo ma mozo le kanamboka. Atalisi ngai des esprits. Mais besri eze besri bana basi. Esprit bana basi. Ya bana basi. Abi omoni besri o ya bana basi. Eza besri moko sali eza yomo na meme na ngomba. Po eza likolo makasi. Siko besri oyo yango ndezo contrôler mboka. Ya contrôler mboka na ndenge nini na côté gestion ya mboka na côté na tout bana sommet tina se. Bango nde bato contrôler mboka. Yango mona mboka na bino, mboka na biso Congo. Plus président na Kisasa. Bato alingi badasa loketo mingi. Badasa obscène. Hein? Alingi ko pesa derrière na mingi. Balingi ko pesa badasa ko pesa sima. Soki mutazo bina saka tendance ko laksa senaye. Mi balika ko balo loketo pa Alexander ni sala kana basi. Donc mais soit les gens qui influencer mboka na biso na ndimaki pona nini oyebi Papa Mfumalongo malgré cette mission ya bunzambe très bien mais toujours par exemple so pa makama mokili oui tala kala ba orchestre ya Kinshasa ozi bazaiko ozi bavala muzika ozi orchestre meneya ba so bina badasa loketo te kuku dendo ozo comprendre pasteur bouger mon oh mais na kinoate na bina kango te avant aux la pasteur avant la pasteur so nzoma et ça va dans le quête te ozo mona donc ba dans mo mona kaka ya mutu ya nzoto tout ça ndenge antiquité ndenge bakoko na biso bande pe ko bina voilà mais le lobe orchestre nyo soko makaka loketo ezo tal sanini mboka ezali possédé na molimo kindumba
na molimo ya salite ya bosoto na molimo makamwa mabe yo mona te même ndeko moko lobaki oniko malenga lobaki yango abita mingi bamindele babi na mingi na maboko et puis na mutu po ba raisonnaka mais mutu mundu akobika na loketo po zo raisonner kaka sexe azo raisonner kaka kindumba ala sika des esprits oyo so po notanga bakombo bonga na banga na ngate na banga ni kasho nini alors des esprits yanda ndem to so konza mboka. Très bien. Avant de noter que combo, à part tant des esprits wana, la gisa que bilongi na bango, ton message mob après ça que avant la gisa bilongi ton dengeni au mekampe ko tel sa biso. Oui, Alexenga bilongi na bango et puis Alexenga na musaba zo sala. Donc des esprits oyo, eza esprit de trahison. Eza esprit oyo ya ko konza mboka nete so zo bango na ngala malamu oui zo ba malamu papa et trahison za ko teka mboka et puis ya ko konza mboka abi yango moni toutes les sociétés na bino eza faillite tangela société yo yebisiko yo kazo kina ba na traba air zaire ba nini ba lelo tangam ata moko zate. Très bien. Et puis l'esprit de trahison ya mboka yoko moni congolais biso so to linga na to lobi yango awa congolais ki kolinga étranger que muninga ne congolais ngana sala moi na zo moi grâce na voyage muke c'est mon ekendaka na Inde pona ke nekotala mwana nga mo tanga kuna Claudie na komi kuna na kuti ba India bazot bazako opérer batu soko na $200 ba opérer yo osana $100 ba opérer yo mais ba congolais ba kenda kuna Boso comme on kuna ba comme le commissionnaire okaba a me prix au seigneur za mukete soko seigneur 10,000 akopesa D'accord, lukelo ba malade. Siko boko sala comme ça ba maladie, siko yo bo personne ezo sala na ba $50, ba $200 et comme na ba $12,000. Et puis ta ba moni ke ba congolais ba zo pesa ba bia do ba toyo. Bazana mbongo. Bazana mbongo. Même na bango kuna crise. Bazo souffrir. Muto akenda end soko tuni ya ko ebisa yo. Opération ba miso et c'est ba $30 ça va saluer yango. $50 ba saluer yango. Mais kene siko yo et comme ba $2,000. Pour nani parce que Congolais a dominé na l'esprit moko boye. Depuis ton moment respect, il y a spiritualité na biso, l'esprit étranger et comment dominer biso. Très bien. On a peut-être to kozonga na professeur papa Kimbango aloba ki botika banzambe ba paya to loba. Banzamba ba paya bazala ko. Banzamba ba paya bazalaka. Parce que oh ba go to bazo régner awa. Mais Congo ça les boulou ya banzambe te. Nasi na mona mama moko azo ba 666 ans. Très bien. Mais l'église ne ba ça plein ba congolais. Ba zomba 666 c'est ça ya nzambe soko jo encore to la te. Mais entre temps soko otali prophétiquement na Bible. 666 c'est marque de la bête, c'est marque à Satan. Très bien. Mais ba to zo appuyer. Osomona. Donc mon cannabis na yebite sur na lobanini. Donc des esprits oyo bazo jouer des rôles wana. Rôle ya ko teka mboka, ya rôle la trahison et puis ya ko konza mboka ko dominer mboka. Alors pasteur à part wana message nini susu oyo tata Kimbangu alakisa kiyo avant tuna question moko boye oyo asuka pour clôturer émission na biso soko répondre ngana yango eza malamu mais à part wana message nini oyo à part o tata Kimbangu alakisa ko des esprits oyo apesa kiyo oyo koki koloba na bandeko aloba kiboyi alobi bino ba descendant na ngai bato yo nzamba apesi mpifo apesi mpeve bolemba te bato boza na kati ya solo bolemba te boloba po ngai na sakolaka eza na génération moko koya e okangola mboka oyo parce que tobo sa teke papa Fumalongo de la presse pour fona pesaka de la presse très bien mboka na biso oyo tozonga na boumbu spirituellement et physiquement par preuve soko ke côté ya bazandu ba congolais ba mapango wana ezenge ba congolais très bien mais kende okomona or que kota zandu eza périphérique moko commercial
Et ça, contrairement au commercial, au tchapi magasin, tout ça, mais tu es comme un étranger. Batonga pena ba immeuble batongi ba immeuble kuna baba zo zwa mbongo ale ba pesi yo ba pesi monda mbongo yo ke soma na mpasa yo ke ko somba na kimbantseke kuna na to fiki ba kimbantseke te. Très bien. Mais o tiki koto yo o ko sala commerce o tiki lengo étranger et comme ya ba west africain ba libanais ba nani yango mona kamera ta ba mission na biso so ka yebi ata mutango ayembi ata mutango ayebi to mona kaka abeda show boss. L'essentiel à yo kaka iko. Donc boumbu wanande papa simo kimba baki il faut bino ba descendre na ngai po na lobaki na ba nebele banso ba za na église kimbangi c'était mais ce sont mes enfants un jour révolte ko salama mboka oyo ko kangolama na génération ya batonga na pona bakango na mboka oyo yo somote kala bato ba koma kimbango mingi te Très bien. même dans l'église de réveil Sony ezaki lokola moi soni mais lelo na ba passer l'église de réveil bakoma ke nkamba grand frère na ngai papa Emma asa pasteur l'église moko songolo l'église de réveil mauti nkamba aye pa na ngai comme ça ngabi papa Vincent jongo mekeno zo mbaba tu abia papa Vincent ngana monako za trop charismatique et puis noka makambo lobaka papa Vincent sala makaso ke nkamba merci beaucoup. Ok. Nous avons un message pour ça qui. Très bien. Il y a un moni bateau bazo sur révélation. Il y a un moni talaka un grand responsable de l'église de réveil. Makenkam. On se montre qu'il y a un peu quelque chose de flou là-bas. Ouais, il y a un inspecteur national au l'église de réveil. À côté de Konate. Jamais à Rokeneke. On y a mis bisoka là tout ça église Kimbangi c'est église à Bapengu. Tout ça on est quoi? Donc on a hôtel on a musique. Oui, les églises à Bapengu, les églises moko boye, les sectes moko boye. Non, batondia bazo baby c'est église Kimbangi c'est Bazali. Baba ça na combat Kimbango Bazali. Très bien. Mais papa simo Kimbango foutre bango dehors. A foutre bango dehors. Obika bando benga na bato. Abando benga na bato. Omona mutu bobo azanganga omona usalango ona kutara kina mfumu Kimbangu yango na ko est-ce que mfumu Kimbangu atenge mosala nzambe akumisanganga osomona bango azina na mai na oboya ba mai mobo babilo mo na koma mfumu Kimbangu bo melaka soki nini wana donc eza lokola bato yo banganga na figure ya Jésus mais baza bango ndenge papa Fumalongo mbote bimi Zaba pambola yo. Très bien. Ndenge wana penza. Donc parce que papa kolo yesu na papa mfuna papa Simo Kimbangu. Bakabwani te baza mutu moko bato bakabola bango. Baza mutu moko. Osomona. Mais batunde basosola kate bakabola bango. Yesu akomisa banganga te akomisa ba magicien te. Comme papa Fumu Kimbangu akomisa ba ndoki na banani te. Mokomona batu biso batu église des noirs toza batu papa Fumu Kimbangu bazo paso la bible bazo mela badiamba mena komba papa nani papa Fumu Kimbangu ngana tuna noir moko na tulenga lobi yo bino bozo komisa papa Fumu Kimbangu bozo paso la bible nini mais papa yangenda aza mwana na ye makila na ye azako lakisa bato papa Fumu Kimbangu mais azako pesa ba verset biblique bino banke bino boleki bana papa ya Fumu Kimbangu bino boleki bango bana propre makila na ye bino boleki bango d'inspiration donc ba désordre spirituel est provoqué makambo belé makambo belé l'église et des noirs et bibina comme Fumu Kimbangu ba mususu biso to kondimela bible te ba mususu biso to kotanga bible te o mona ba mususu même ta bible bagi est-ce que papa Fumu Kimbangu avec ça biso to tanga bible avec ça biso non osomona donc nyonso wana eza pona ko bebi sa valeur ya homme spirituel que Dieu a envoyé pour nous libérer nation na biso. Très bien.
Pasteur Vincent Makela to comme na suka merci na bay obaza Rolanda biso mama Lukwikulu Béatrice papa fils Kalambote grand baoba bisiko zali kuna mon vieux dem samdele mbokali ya papa Dizolandonga papa Fibo papa fils oyo aza awa sur place Rolanda émission oyo à live pourquoi pas aussi maman Bénédicte maman Pasteur bambote na ya mingi est-ce que motema na ngela la ezalande wana wow de part Yesu Masia bunzambe oui wana pensa ya motema parce wana soko toucher ye omoni makamuna Vincent. Merci voilà bambote na ya mingi alors Pasteur Vincent question na ngai poto clôturer émission lelo oyo okutani na papa Kimbangu mingi baloba était l'esprit de Kimbangu c'est un esprit démoniaque esprit déjà tout le monde déjà kufa nae akoki ko s'apparaître jamais na monde oyo ba vivant tozali alors na tout na mutu na moko wana est-ce que moto oyo aza ko s'apparaître d'une manière spirituelle et physique na batu moto wana azali moto oyo kufa to azali na catégorie moko boye yone muto ko répondre biso un peu aux spiritualistes quoi. Un homme spirituel akufa raté asalaka na bengo nini changement ya planète alors la planète terre avec une planète spirituelle est-ce qu'il y a outa akufa raté si c'est comme ça peut-être vous ya kolo Yesu ba révélation sur ces ans de kuta oh alors parce que Yesu veut pas na musuna sagini akufa kiti assez quoi qui mais Jésus mou comme ça so samba na ngomba papa Eli na Moïse babimi siko to kolobani esprit de mort et aki donc Jésus pas asa volume mabe donc ça veut dire confusion na bino watu eli biso ngaite koloba bino te ko tsaka na raba to baza ba ignorante mais si ko to loba oboni parce que tozi ba enseignement ebele na réveil mais lelo réveil yango ela lisibiso eza yo émission za yo na katso maloba te papa Fumalongo pardon mingi na senyo pardon ko classe anga na niveau mona ba pasteur wana te baza ba ignorant pe ba yebi spiritualité te ba yebi na bango ngo te nga avant to na bona sa musala nzambe na salaka ba makamba molimo na ba niveau moko boy je connais beaucoup de choses ba ba yebi yango te ezaka mutalala la muki boye lokola sana mbongo asomi mbunda asomba bafula bengi bato ba ko sambela basome mabato mingi na lifelo ba tsa bato nebere talaka bato ba ko pambola na ba ko pamela na mili ba pese na ndaku mili ba binchekwa omoni kitsoka boye no de ceci ba binchekwa na bomi bino nyawa mona pasi mais mundela zolala na nyao mundela zolala na mbwa mundela zo saka na nyama oyo nzamba ataka na jardin de deme ya biso ba demo ngai na section monke mwana nga moko ayaki na église oh papa mikolo yo tuzomeka mamo ete ntonga binini oh babincheko mo ete na ndako ngabi ya komeka mande yango wana ngabi okina pesa solution ah papa kana ndimela ka yo soko bili kamoko nzamba sala ngabi voilà quels sont mes insecticides keno ko pomper yango bongo yo pesa nga résultat aka some insecticide aka ko pomper sans que abela komba Yesu Masia babincheko bakufi ba traitement mso esenga te o ba zambo na ke mboka mobo na ko bondela poka mais esenga ba traitement ba zamba ngalinga ngote ba esa nga ba discipline spirituelle et puis on s'appelle mayele osomona omoni mpesela ndako na yo nebi ke bando ki betisa pe ba biloko wana mais somba na nukisi pompe bango ta la résultat après peut-être ndoki ana ko bima rapera wana likola kisi wana na place à prière bimisa obi tango ba Rwanda ba kotre so mutura liboso awa tongo tapso ma politique te très bien musée abaki to mi prendre en charge ba Rwanda so ba comme ko se d'exil ko la ba tamaboma obi période malamu très bien ba comme ko kanga ba tamaboma papa Fumalongo na ko sexa yo ba to mususu mabonga ba zonga juste ba zonga na banda ba zonga na banda ba stilo ba so ba zonga juste bazo banda dozo délivrance kaka abaki ko kangaba akene quelque part to ba bomaye azumune pe na ndaka azumune pe juste
Très bien. Alors, nalikamu oyo etali milimo oyo ekangaka mboka na biso, ekoti mboka na biso na désordre spirituel, ba jeune belé ba comme na distraction, bondumba ekoti makasi tina banda kwa mabala, ba bondumba ekoti makasi tina ba mangomba. Nzokande milimo wana eza ngoya batu mibale, babwaka bafula zwa batu wana ya Congo. Alors, lelo na Congo, désordre moko ya kosaka na ngote, Pasteur Vincent ayebi batu wana, tata kimbangu, mokundoli ya mai oye bombama ebimi be na pole, alakisi ba vérité. Nga mona na nga ngote, na kotia pe tembete parce que makambo eza spirituel était la raka témoin ya moto nzambe. Yende muta vivre ki makambo wana. Tango alobi yango, mais tout ça la pe banaliste. Yo lo bakaka ke non eza yango te non alors soki osepeli na yango benga Pasteur Vincent pour que apesa yo kombo ya batu wana po moye totanga bango ezali te nanga ipe na ebite me na suka yango Pasteur oyebisa ngai oza sage oyebisa ngai comme ça na yoka na yoka pe batu yango wana comme ça émission koya ngana kobelela bango po to banga biso mutu apakaka nzambe. Pasteur Vincent message na ya suka pour na émission donc na message oyo fortifier bana nzambe et puis ba oyo ba monaka kimbangu yana ndo moko tonka na partager lien boye esi siko atindela mamba buzoba wana tata kimbangu nzambe nzambe message ya nzambe yo oloba mamba buzoba wana vraiment eza pasi mingi na biso bato na mokili oto zangi respect ya nzambe mais nyama respecter yo mutu so gagnelie atiki ebongo sikolika mo ya nzambe o respecter ngo ndenge nini okoy koloba nini na bato wana oyo baza ko négliger likambo ya tata kimbangu et puis bana na nzambe nyonso tout bandeko ya réveil bandeko na yo bana na yo ya réveil okoy kosolana bango nini et puis numéro na contact tozonga na respect ya bato nzamba sala pe asalela po te soto yebaye tozonga na respect na bango makasi papa Simon Kimbangu azali kabo po na biso ba congolais parce que na Afrique mobimba très bien mosakoli ya niveau wana atikolo salati mais nzamba bimisa ye na Congo plus précisément na ba Congo non eza grâce moko yo nete soki soko tinengale na ko ba tikelanga maka papa mabuzo te na ko sala ngote parce que bunzambe za vaste on ne sait jamais tam susu eloko yo zo chola yango wana eza motuye ko bikisa yo donc to zonga na respect ya ba papa yango mina mboka na biso respect za susu te na tsesa munuso koma danger koma yanke kwene donc mutu yuma na tsasa za susu te munuso ko afongola misu akoma yanke respect za la kate ngamu ko musu papa na ko biso likamoko na tika ki mutu kana ngai to matina mwana nga na moto toujours quelque part moto moko uti kuna chrétien nga nepse ngabi papa o moto ko tutinga ske vraiment zo mona te ba bani mama ofinga nga abi kuta siko na za nani abani ko finga nga mais aza pas même na niveau bana nga na boti afinga nga sérieusement mwana nga tomoke ke ko bunanga bitika yi akuzali futi na yi yo moni bato zo kufa jeune ba jeune lo bazo ko sey lo moko te biso ba tata so bazalaki ba balaki biso tobota mana ndaka ba tata na biso azana jeune makasi mazana mwasi na banesi ça sombi le pam metala ba jeune alelo très bien désordre parce que respect à makambo ya molimo ezate et lati bango tina nzoto et même bango na lipengwi donc to zonga na discipline oyo ekotinda biso to zala malamu na musuni parce que c'est le spirituel qui conduit le physique pe nzoto na biso ekangolama pona bakimbangiste vous êtes dans les bons nzamba pambola bino bozana bomoko bosalela nzambe na olenge nzambe oyo azako inspiré bino botosa bakambi na bino nzamba ti liboso na bino parce que bako kosa te nzambe akopambola bino pona bato église ya réveil totika désordre po mitakala nyonso ezobima na ba réseaux sociaux plupart ezaka ba passer église de réveil ya bato église de réveil eza moi passe tozonga na nzela totiko fongola ba magablo non sanction yango nde za la raté yango na ba sala bongo mais sanction ko zalate parce que mna mto za danger na kwena yeti aza danger na kwena ye
or esengeli to sa batata to sa na discipline to sa na respect au moins na makaminge kolongwa et puis tokopambolama voilà suka na ngango wana na pesi yo mbote mingi pe merci mingi papa Mfuma Longo de la presse na pesi ba na ngai mbote je suis Luanda fibo na pesi obosana ki l'homme valable l'homme valable Cédric Makela camarade na Cédric Makela OK na pesi mbote cameraman na film sonné bi comme na été Jonathan Kulungwa le grand cameraman nzamba le kana opambola ye et puis na pesi oyanga musungite Mama Bénédicte Tipatoka ngana benga ke makibe ma bébé vraiment esika oyo nalali saka mo muke mutu poso na sa madi mta consolaka a consolanga amemanga lokola bébé ayembelanga wa koi yona no balite sala makaso bala libala eza bien papa Mfuma Longo vraiment elongolaka ba stress eza na mo bilengi moko bona charme na très bien to merci beaucoup contact na yo opacité contact nege zali plus 243 81 44 131. Très bien. Plus 243 81 44 131. Soko benga tunanga babituna malamu oza jamais dessus. Nzamba pambola bino. Merci beaucoup pasteur Vincent Makela. Merci Nabino Ban surtout bozala ki wana ya kolanda biso e bandeli kino suka ya émission Les Savoirs au biso Nabino tolingaka. Alors, l'émission Papa Mfuma Longo yambelanga na Nicole Mbisanga pardon. Yambelanga papa Bazaka mayele makasi boyi. Papa César. Papa César. En tout cas na demande kokata partout te pardon. Wana vie na ngai. Na lingake fort. Na lele mabe. Vraiment. Tinda te mission oyatala. Oui, amona nga on déjà Congo. Donc yambelanga papa César. Oui. Il est très intelligent, vraiment. Un homme très sage et puis azana molimo nzambe kati na ye. Vraiment. Yambelanga ye bien. Très bien. Alors, Papa César, aussi directement invitation. To senga na yo oleka mwa mingi melelo oyo spécial et pas y invité pasteur Vincent Makela a reçu invitation au oleka na émission Les Savoirs. Alors tozaki na bazoba lelo tozana Les Savoirs. Alors savoir oyo pasteur Vincent découvre pas na yo e bongete oya kokoko kopesa ngo awa na biso ekozala malamu bambote mingi bisika oyo zali na biete ba bon séjour na Kinshasa ozali na biso awa elongo. Voilà, merci aussi na bay oyo boza ko soutenir biso na ba prière d'une manière morale. Moi tepe na yo caméra micro et au sala vraiment malamu mingi po évolution ya musala oyo ezalaka belle kolo. Alors biso na émission ça va vérité ndeka vérité. Toko tuna yo po yande na vérité awa. Oyena lokuta no pe ekobima na poisa awa yonde mutu oko yoka soni. Merci na ba mama Lisungi Bolemba bisiko zali kuna na Italie pa José Toko bambote na yo ya mingi mon ami Alberto Mapoto na molonga na mama Hermine Fwami papa Childeric Pangu bambote na bana Saint-Oignon surtout bana ya Saint-Denis bandeko ya Saint-Denis bambote na bino Kongo Kimbangu eza ya bino bandeko ya Londres bambote na bino ya mingi bakombo moye to tanga ezate boleki ebele mama Marie respect epai na yo bambote na yo ya mingi vraiment na sepelaki na solo wana o salaki mokolo wana penze sepelisaki biso makasi. Merci aussi na Papa Edi Zolandonga na mama Judith Diakese, mama Léonie, bambote na yo, mama Bingi, bambote na yo ya mingi, ba mama Whitney, boza ebele, ba mama nde, ba sepela na bango mingi na Congo Kimbangu, ba sepela bango na émission ça va, ba mesa na bango na papa Jansi Makesa. Tikete to komise moko sa divinité papa Kimbangu kianga ne grand boussole mo pe miss mo pepe bakanga ka ngote yo moto oyo boy na mo pepe kende ko se trouver na sekuna te o se trouver be mo weyi oya na moto ya bomaka yango oya na makelele ye akitisaka yango soki la eso ete biso na bino na émission Les Savoirs émission bola na pe na ciel ouvert donc so betira ciel ouvert TV ozwa émission oyo e okota susu kuna vraiment tout monde bongo na mikolo ezali koya. Ciao. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon
loboko na tata esemwami likola balingami na ye. Ciel